je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe. Nous voulons savoir mission Oirataka jamais Nabanda Kodabino sur Arc-en-Ciel Télévision Bandeko. Avant la bande émission, Nabwaka Mbote Mingi Naba Oyo, Basunga champion local na mwe loko. Et ça la Zouate Bandeko. Côté Yoso Siliki, Ko Silikate, Naboy Nangai, Bakatia Yoso Basangana de gauche à droite. Babeta nga fimbo na kufa na la mama fudi e bongo boku nangana seke mo kuse makasi yata ya mwana 2 ans yo kanisa champion local za molai na zakala molete na mo kuse le kwa mwana 2 ans pamba te seke na za mo kuse bona na fanda boye se na telemia mawa plein na bandi ko pesa bambote na vie nga Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo vieux Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo ndelo baka tel père tel fille Chanel Bakine ayi dans le Chanel Bakine Brinette Lonzo Kamba motema ya nani yave Prosper Bakine kasi nalobi boye Nathalie naobi mobali nzambe nde nani Chadra Kilombo Botombele Chadra Kilombo Botombele babi mobali nzambe papa mapangu yo saka ba jeune États-Unis okosutuka papa mapangu Chadra Kilombe merci à toi makamano baki ekoma ke sakinga moi bien makasi tout se pelaté mon colonel Baramoto mon père motema ya mama Ritz vraiment tu mon colonel Baramoto yango pe na message ko mon colonel Mayengele Edi Mbangi mon colonel Mayengele Edi Mbangi motema ya mama Emma mutambongo babombaka ete eloko pamba franc-congolais nenobi président moko président kitoko président sungaka malamu pe na tangi ete se na sema be makasi président Abdon Etina président Abdon Etina vraiment donc pour tous mon président yango avec tout le respect babi papa ya bato tout mutu ya bato bana tout basakata tout na sima ya président Abdon Etina donc so musakata yebo ya sali makama malamu président Abdon Etima grand frère propre avec Prosper Bakine président Betina le sako koto zanvi nanga abi champion local le sako mission kitoko il faut ngapena le liso pe kitoko président Betina yango na bande mission bo ba champion local boka mabanga mingi na bwaki Miriam Mulangi na bande mission ko lobaki na ye wapi makambo bolu kaka yeyo aye nani la reine Shakira mbote mama Lopango Mbote na ope champion local Maboko Yanzambe. La reine Shakira abandaka oka mbote oka sonde mwana mwasi moko mutema malamu nzoka tise beleza awa polo bebeleza nini la reine Shakira santé Vraiment za kitoko kandi ngozomona. Très bien oyona munene na mweke ko bunda pe mo beko di sabino entraînement pe physique belé yango moni amo fo ozala mwa ngi na bunda ate. Bon, so la reine Shakira, ok, bah moi petit obito beton selon muke, banda ba suspendre yo. Ozo les questions ba émission te, ozo le beso le côté pour nani la reine Shakira. Bon abi ba bwaka libanga na manga côté là. Bon, soki na zongi na côté ya ba artiste to bato baza na ba succès, so la ndeli papa we mbatanga komani na succès minga komani problème. Tango fali pupa. Aranda ko bete pa kofina na ibaka fali. Tout nana beta lisolo fali azalaki mwana mwasi fali asalaki nana betaka ki pede yeyo kanaka te lelo yo fali pupa akomi des fois aigle zaka des fois to mwana publication ba publier na mobali tamto akeno tala vienne tamto pi via ko tala donc ekomi buzo problème donc soki okomi na succès ba problème pe eyaka donc na minute oyo ba problème elatinde kombo yango elati pe yo elati ngate elati kombo elati na komba Shakira elati na komba Shakira mais Shakira koto mais est-ce que la reine Shakira au moni to ebaki o na TVR news ou bel ko Shakira o kine na te ba chaîne news TV ka Shakira o kine ba YouTube news de mutu kuta fungola ma monda ba YouTube ya ba kache biso be beka ke non tanto ba YouTube ba kache te mama la reine Shakira mais lelo Shakira on dirait suspension go et bangisi on kangisi munoko de silence on de kamusa c'est ça pourquoi silence
Larin Shakira banga na mte. Akamputa banga na banga te. Et bon aussi ma mobo ya banga te na banga. Nga na suspension te nga na vanda na moni na téléphone. O ba suspendre nga. Ke ndenge zalaka ke mutu so asali mabe ba benga kaye. Ayi bokutani kina kibomoto na téléphone te. Osali bo moni be ko na biso tala kaye yango osa article oyo epekisi bo. Mutu moka tende nga na pesa azate. Na vandi na moni kaka na suspension. Na téléphone. Na téléphone. Na kenda otala bakomba moko boye na moni babengi nga balobi okende na bakomba wana okendeki mpona nini kokenda lisusu na bakati te. Onangi lisusu na bakati te c'est bon. Ata kati ebundama na kwe na okenda nga te. To ba suspension na ngeza na kokende ata na kati te. Ba excommunier yo kache. Donc excommuniation ça terme ya kolobaka olongwe. Suspension indéterminée. Après retour nanga mpona nini suspension wana. Non te na ko to ki. Donc na la suspension indéterminée mpona ngeza suspension il y a par rapport il y a succès de l'homme sur moto epela mingi ndeto vandi bwe ndako epela moto makasi bazwa mai babwaka po mai esa moto sa nini ekufa na te kufi milingi esa nini etikala milinga na etikala ndesko ngai la Larin Shakira bonne donc c'est la note to ke no mke en tout cas bolimbisa kwa bino bako champion kala za songi akina tuma kama mkote batumula kate nazo ngana yiba pa aza catches na biso to lingake mingi mais tozo moni lisute batuna ngai yo mingi lobi ko taki nkole est-ce que c'est ça bunda kaka nazaki réponse au pesa parce que na ebité na mona ki lettre suspension te mais na yoka ki okala matoi ta to saki mission na magelo pe ba suspendaki parce que c'est ça magelo ba suspendre donc mazo pe ba suspendaki bato ba na moto kande ba suspendre ba ba luka mo ko limu sababu ma moto ndo na milingi sani man donc sikoyo pourquoi ka ba luka ba moto na yo yo Larin Shakira ta ba quartier basé belé ba quartier pe basé belé kaka yo okotuna 600 personnes na kati ya monde surtout bon na Congo oyebi quartier nini oyebi so edingo te ya bana basi oyebi so Shakira na minute oyo ba ko ba no ke epiba lokamba sibolit ouais na mito se batuni ya bana mibali lokamba sibolit ya bana basi na mito ozate pa yo pe babongi ozo ka kacha basi oyo ka susu bana basi moko boye ba misi ba basi susu ba misi ba on bébé ozo ka ba kasi bazo ya Shakira leka na YouTube ya loba boye ya sala boye po ba zone sama lopa cha bango ka yango na vandi po ngana nga dia Shakira nga dia ba yebanga nga dia ba yebanga nga sumta luki na YouTube ba beti Larin Shakira awoswanga awsa numéro nanga aweba ke Larin Shakira boye papa catch na saka bonganga nanga lelo te na ebisaki oke na koyela yo surprise jour na koya surprise o l'exception bonganga Omi kolos no sala mission no linga bonganga ti. Na tikela ki bobo mweta na koma ko sala mission bonganga ba nyos ba koma kaka bonganga. Bonganga. Na bena kinona sana mission ya catch. Ba woni so pe fandi catch. Sko na sala mission mo ya bitumba. Ba woni ba koma mission so bitumba. Mission ta ngana bundisa nga mutu te. Ngana yaka ebota ka des autres na plateau bat ba bundi. Ba ko komika mutaebe boko bunda lelo. Mutaebe boko bunda lelo. Ba na boy ba malanda ngombe. Jupe na ozongela bonganga na ya bolanda kaka mais tozana na kati mikolo pa to tombola pe kati Congo la Reine Shakira toyebi na biso ke yo vraiment place wana yonde mozalisi ndenge balba kaka mais betela ngano liso muke la Reine Shakira siko lelo olobi ke okangi no maboko fandi po sa selo mais ozaka na orphelinat na yo oza mama vie ozo vivre ndenge nini sans catch. OK, na catch na se completaka. Na musalo na sala kana ebisu yo bonganga. Da ozaka danganga so catch kaka ya kaka. Danganga kisi bambasu bampese banini ba maladi yo batu babela kana salisa. Esunganga yango bana nanga baliaka. Catch pe e completaka. Oko bunda ba peso $1000 e complété. Ouais. Oko bunda ba peso $500 et complété. Oko bunda pe bo vide $100. Oko ça fait un mois obundi na pété. Obundi pété o lia ndeni. Ya ka ndenge moko mo teke na santé na tata bien. Oko ça pa entraînement boye, onyokwami, o sali ba entraînement. Ponga ba ebisinga parce que nga babi ata bisika kache bunda na kete.
yango pe o s'entraîner attaquer à Koufi nakiti bon ce que c'est ma perfection bon entraînement tango le bon na raison que son âme repose en paix maître Ambroso Amboliwa en tout cas que son âme repose en paix tu as été c'est ma passe na ba tena lo banini club température ya papa satana la linzala na mes condoléances à part na la rancha kera même si on place ba katia bazala qui était suspension na nga donc c'est ça tu vois une suspension to balongoli au katia si balongoli ngai bongo nga na zaki katia na boxeur na zongi na boxe on a pas entraîner de la boxe oh quoi on sait pas que non place ba katia baza ko kiete côté katia wunda makokende te côté katia kufi komona na te c'est que ba bengani na kati ba communier yo c'est quoi faut ba bengani na po nini pona nini vite na kiso ba bengani yo pona nini OK question na ozela moi maele champion local otunanga ka yango yo ka suspension ba suspendre la rancha ke po mona ke mokili soki elingi mutu te elingi yo kaka te balobi lumière atobombi yango na kati ya ndako ekoyeba na ke place wana mwinda moko ezopela moto te peli makasi bobwaki moto boyeba ke milinge komata bato ata bana kinkole baomona ke place wana kuna milinga mobo ezomata baomona moto te moto emonanaka te moto nde eza kombo la reine Shakira milinga eza misala oyo nga nasalaka misala na nga ekufa te mpe etikala kozala kaka misala la reine Shakira suspension na nga ezali nazali na club temple d'action royale la temple d'action royale tozali na bafondateur toza na baprésident toza na bavice-président toza na basecrétaire oui na kati ya club na ngai vice-président na nga atiaki komba asorganizaki komba aye pa na ngai etake président abi la reine Shakira na tie komba fondateur kuta lobi président fondateur alobi la reine Shakira komba wana nga nazosepela na milieu oyo ya tie te ya bino na milieu oyo nga na tie déjà nazwaki baautorisation nakendaki mpe na commune ya solo mpe mpo namonaka basoldat bazosala encadrement na bakomba yango nakendaki mpe na commune nazokisisa makambo tu ifo bakomba kaka ebundama tote kozala na moyen bobo ya place yango eza te mpo ada asisa mikanda ninga asilisi epuis aza président lokola ngai bongo bakomba ebandi natuni ye wapi autorisation alobi mama nga nakotya bakomba te sans autorisation eza na nga mutu atie bakomba wana président mpe lokola nga naza na confiance en plus président mo aza supérieur na nga na kati aza supérieur donc mutu abanda kati liboso aza supérieur nayebisi ye problème eza te totya bakomba ngai etake président ya club apesi mbongo na président fondateur aloué ring contribution na bino contribution mpona club aloué ring na transport ya ring makambo tu biso mo mutu topesaki aloué mpona kobatela ring ya bato nazalaki obligé nazalaka wana mpona kengelaka ring apart wana nazalaki na bakomba mosusu ziper mokuma atiaki bakomba moko ezalaki na salon nazalaki ndenge nini soki naye bakomba wana bakomba yango premier jour ebundamaka te nayebi te soki fanfare moto ekomplikaki deuxième jour naya mpe bakomba na ebundami 2 ou 3 fois ngai Shakira nzoto na nga esikali komata na ringi wana na bunda te mpe natikali kobunda te président fondateur atikali mpe kobunda te tobandaki kokende tozokengela ringi ya bato mwa bakati yango oyo abengisaki bozosoutenir ndeko na bino ya club ndenge epesala materma en tout cas vraiment naola ndo très bien placement toyebaki ke tamsu dernier jour nde tokoki osepelisa bato po toaaaomunazi bona obunda nayebeka ata dernier jour na obunda premier jour kombe bundami te deuxième jour kombe bundami troisième jour noki président na biso ya lube président sur premier bambote ebele abenga Shakira naototie bakomba moko eza wana eza na autorisation te nasali kobomba nano vice président na ngai bakomba natiaki nga naza sûr ke autorisation eza nakosala fier nga bite président naza na autorisation te oza autorisation wapi naoti obenga na tante na bino ya mwamba oza na autorisation non président autorisation ezali nakomi kasi bakomba ezalaki natuni nakuti mpe bato plein dia bakotaki wana eki nini troisième jour bateki ya biye bato bakota natuni président vice président na nga wapi autorisation te moni bakombo totiaki kala ebundamaki te mpo babaki tobunda te mpona makambo ya championnat yango kaka autorisation na yango natieli bakomba oyo nga bino nono kata bakomba alobi
nakati bakomba bato bakoti siko toteki babie misu bafraude tokoyeba ndeni likozongisa ya bato bambongo il faut tobunda boyeboye nakomeli su président nanga chum premier ngabi ya président nde naza boye bato bakoti namoni mpe dia babie etekami bakoki obunda kaka te koloba nga eloko te yebaka papier ezoya mpona ye papier ezoya mpona nga président tandi kosete nabenga ye namoni awa répondre nga lisusu non nga babengi ngai epai ya président ya funa président dragon abengi nga lobi bazwaki autorisation na ye tuna nani vice président na nga alakisi ngai autorisation oyo me eza oyo ya kala oyo bazwaki fai babundaki te déjà fédération epesaki autorisation lokola date wana ebundamaki te ilifaka ayebisa nga tokende to baréclame barenouvele yango batya yango ya sika po kombe ebundama kombe so ebundama eyebaka ebundama ale eleki ntango alakisi nga autorisation wana na comprendre ke toa déjà na des fêtes nga alobi osalisi club erreur sali erreur il fallait pas faki autorisation oyo tokende renouveler yango epai ya président ya tante président dragon toke epai na ye torenouveler yango mpona totia yango lisu bakomba ndenge eza ya kala boye yango moni esali mwa complication kata ring même so bakati ring tobengi bakolo ring baye bazwi ring na bango nayoke bakomba na lobi ke nakendeki na salongo konte bakomba mosusu ezalaki na bakomba ebeye mpe mikolo yango bwamo ezalaki na komona yango nini bato batiaka yango banani komango ezalaki na nini na kisensu yana bakomana mpe na kisensu kutu nazalaki mpo bela na bunda mpe te bakomba yango navanda mpe kablo namoni baye babengi ngai na ntongo nango ntongo makasi po eza ya tante na ngai mowamba abengi ngai po eza na biso ya mowamba président Zulu alors Shakira bayebisi nga uti obunza na bakomba moko boye tandis ke yo oza deya suspend nase président lettre waka na club moko boye ezalaka atante mowamba nabi président na kati ya club ya nini wana atindeli nga papier ya suspension na kati nazwi papier yango natire yango nangi naloba mpo na suspension tozopesa nga natie bakomba te nga nde naza mpe organisateur te nga naza simple président moto atia aza vice président na nga aza mpe président faki bobenga biso botuna na natiaki bakomba mpo nga natie bakomba te bakomba mpenga mpe na bundi te boyeboye namoni mpo baretike nga na kati ya groupe balongoli nga na kati ya groupe nabenge na normal ayambi te directeur technique na biso ya mwamba aye kobenga alobi na nga nakati Shakira namoni oza na suspension problème nini osala meki koexplike alobi benga président Zulu nabengi président Zulu oyo akomi lettre ya suspension nasi na olakisa bino yango soki ozala na moyo obenda yango otya bato batala lettre ya suspension mutu akomeli nga lettre ya suspension na président na nga Zulu nde apesi nga suspension ndenge natiaki bakomba sans autorisation ye mutu apenga suspension malobi na nga il faut nabenga président ya ligue chung premier nabenga ye mpo yalongola suspension namoni yango complication mutu apesi nga suspension yeyo mutu oyo nga nakoki kokopere na ye mpo na suspension nayeba loko eza indéterminé tu quand mpo esila ifo nasala nini to bango moko ndenge bapesi nga nde bakolongola yango to ndenge nini mpo na kosolola na nani yango ntina ngai epai ya projet ya lui tandis que papier ya suspension wana euti na attente mowamba epesi nga complication navandi na nga yango nabaki mpo na suspension na koloba eloko te soki mpe balobi ke nalongwe na nga quartier nalongwe na ngai osala nango mpe eloko te olongwe na kinganga nyonso nga naza nganga naza na famille royale ya bachef coutumier kinganga eza kati te kati eza eloko mosusu kinganga eza eloko te kati eza eloko mosusu kinganga eloko mosusu ebongo soki po kati eza sport na mokili mobimba ezalaka kati sport eza ebele nakoki kolata nga mpe kimono nakomosala na nga ata judo maleme baolakisa nga maleme mwa shit maleme nakobunda ezaka nzoto na ngai nazalaka prof champion d'Afrique na boxe lelo na kati na basungi nga na champion du Congo nauti kobunda bakomba mpe mosusu ya libanda naza na niveau mpe international na niveau ya kati eza yango problème te soki bamoni ke basepeli na nga te natiki na nga esala mpe eloko te bon namoni mpe baforme mpe babasi mosusu bango wana bayeye ya sika ta mosusu mpe bakozala mpe balarane Shakira lokwa ngai me ngai na ta na nga mpe
na renyaki na tambola pe kacha ngo moninga na olingo sa émission te po omene na lobi boy e bima mabe na mato ya bato oyo ka lobi suspension e bakisa milisusu donc to sengi bo bimisa ye mabe na loba ki na kacha groupe to na lobi na kacha groupe ba retirer nga na kacha groupe siko tangu na lobi yango boy na groupe na bino moko ba kache ndoko na lobi na TV boy na lobi yango na YouTube bato bayoki ndenge bakoseli nga suspension lokuta mpoza suspension lokuta eza ngai te ngam natiaki komba te epi komba ngo nabundaki te ngeteke présent na soutenir ring moto atie komba aza quartier reconnu eza nani zombi yaniki zombi club na bino zombi azalaka moko mwana zombi padre yende organisateur akomba aza fils présent na kati ya club babenge batu na ye aondimaki mais akosolola ye nde organisateur akomba yende azaki organisateur akomaka komana na bunja yango te naye mpe bakomana nga te sikoyo nde yo bundaki te ndeni yo bayebeke yo nde otesi bakoma mpo batindaka suspension pana kombo ya Shakir eza lokola kombo ya lipa yebisanga na Congo oyo ata mwana desa yebi kombo ya lipa te kombo bakoki kotia na facilité mpo na mokili boye lokwa yo banda ofanda na porte yango bakanisa tenga na nofanda nga ateka billet te nga ateki billet na ofongola ti yo yebi ti na okotisa bato nyonso nga ateka billet na porte te nga tika oteka billet na porte te ngalo banda kovanda nazosurveille ringi nazosurveille mpe eza kombo eza ya club na nga moto atie komba te maza quartier akala nayebiki akoki kosala erreur wana te ntango eza shunga benga nde nalandeli ye mpo na document na comprendre ke erreur na kati komba so suspension ani indéterminé babino koma mais kasi bango mbese okata komba no kasi bonde babel nanga kata komba ok pe okati oui na kati mais suspension ka elandi mai okata komba na bangi tu na kati ça so ngambe na continuer na komba omba mo pana bien suspension elanda kaka bon éviter donc to même vers faire émission so la reine Shakira message mo esika bafana na po mbalo to koya to tuna suli kambaka te ti jour suspension si to mo tuloka mamba bukunga ya bonganga bozela la reine Shakira mbalo yo bonganga na bonganga kati ti jour bolongo suspension nde azongisi bilanga kati na YouTube nde kimiko bonganga ba fan na ngai ngayo la reine Shakira na bino na yebika bolinganga makasi ngapena ninga bino mingi yebika bolinganga makasi ngapena ninga bino mingi pe boyebi yango donc natiki kati te me batiki singa nanu kati par rapport ya suspension naza nango lokola na yo passe la bato mikolo eza te lokola nalobaki na groupe baretiraki nga nabaki na loba mpe na démission te mais tellement nazozwa bape surtout na Facebook na nga nakota sur Facebook sokuti Facebook ya kaka Shakira ozobunda te mpo na nini nazobanga explication koexplike boye bayoki kuna apesaki explication suspension ebakisami lisusu donc moi mpe naloba eza te ndomoninga navandi na nga nye nazotala kaka ti mokolo bakobenga nga ke yaka mpo nasalaki lettre recours so place bapesaki nga suspension na telefone nakanga mpe photo lettre recours natinda na telefone kasi bosalaka telefone mpo namonaki suspension elaki nga na telefone soi lelo nabina na copie pour fédération nakangi photo natindi copie pour boye nakangi photo natindi mpo nakangi photo natindi baolobaka indiscipliné baolobaka eza indiscipliné po moto apesi nga suspension ndenge natangi na mokanda nza présent na ngai ya atante mowamba présent zulu ntango présent zulu apesi ngai suspension le même présent zulu ayebisi nga nakende epa ya présent chou premier seke ezalaki chaîne so nazoyeba te nokende epa présent chou suspension ezalaki chaîne balingelaki sikoyo balingelanga na makambo mosusu ya kalakala peut-être ebele so lidusu ezalaki tele bakeke Shakira ting balamoso balandelaki te poso balandeli yango poso explication napesi bafani nanga mpina na faute loba nanga ke la reine Shakira osala commentaire loba la reine Shakira nde tolandi explication na yo oza na faute selon nini na yo wana nini suspension na na faute na faute te bokomeli fédération nazo bomona feko catch eza wana na ba YouTube bokomeli bango ke naza nanga na faute po faute na nga jusque là na on comprendre nango te nayebi ke ba juriste bazali bato mayele penza o baza pe bafanya la reine Shakira baza si nasali mabe bobi nango osali mabe au secrétaire asaki déjà pe note esenga okotisa siko nazoyeba te nakende nango na ligue nakende nango na tante na nga nakende nango wapi nayebi na ngai te to nakanga ngo mpe kaka foto natinda mpe nayebi te o soki bayokaki nga ke ezalaki ngai te ezalaki boye peut-être banga bapenga suspension te neti nga bayokaki na bango te avandaka boye suspension
Pendant que suspension. Okoti prison ça ko samba. Na sambité et le côté na bonaka ta bolo. Okoti boloko ça ko samba. Si balembi. Outi na souciette. Pan, na souciette au salaire de PVT. Parquet sans PV, prison. Il y a un ministre de la justice aux appels longola. Oh ya bibisa prisonnier ndenge obisi biso belé na kata ya prison ya nini ya makala kuna. Oh, yo bakanga opona nini? Oh te soda kutenga kana ole na lipa na nzela. Wana je ba polisi na biso ole loka lipa nzela talika kanda lipana. Kwa hiyo yakana kangyo utakamata ti na societe wo. Societe lobelo kote. Mbaboko utakamata futa man sobe futa man parquet wo. Utakamata parquet ngo banini yo makale wo. Ministre de justice motema malamu ozanango. Obimisa ba na parquet na ba prison oba sambate basale lokote. La reine Shakira Leli boyo kaye asambita zana prison. Ah bo bimisa ebi. Message moi quelqu'un moto na message mo to kai. Ba moto mingi na famille na ngai e yamba mobimba pe na famille onyangunga mobimba. Donc na pesi mbote na kati ya club na ngai Temple d'Action Royal box elite pe catch. Donc ba mbote belé coach omo ba mbote belé tozana ye na Saint-Félix c'est na osala mingi entraînement box. François Lingomo na ngami kolo kana sala entraînement box. Pour entraînement catch pe na sa te ba na ngaba na milia catch te. Ah. De migolo ko no box nda. Oyo kene wote ba entraînement catch bo suspension ba examen. Ba examen. Wa tamsu na gom na nga pembeni balongo na nga suspension. Yo s'entraîner mama catch. Kama catch bo zeni. To baxelo to ngato longo lango lobby to bakisi donc na entraînement catch na kina ngate. Ko mo kene box. Na entraînement box donc waza posa na ngai na za na Saint-Félix na limité Mombele na lusa l'entraînement na box place wana na coach na coach omo donc pour nous ça na posa la range à plus de 143 89 60 66 473 plus de 143 89 60 66 473 on a pesi bambote na ngai pa ye moko zobi ya niki mona zobi pas de mort vivant on a pesi bambote belé et pas ya président fondateur il y a moto chalet à Molingue donc on a pesi bambote belé bosani kopesa te la fille ya maman la phénomène de Dieu donc na pesi ndo ya maman na bango tout ça ekili et mwana na ngai ya mobali mandefu lokola ezau na kombo ya chuke bolengu lipasa ya mboyo motema ya tabita donc na pesi bambote belé na pesi chimel chilele kafuti mwana Luanda ya tongo donc na pesi bambote belé na pesi bambote na nga lisusu ezongi epai ya diekone eyamba ya magi eyamba na pesi ya nchashi na kati ya Lubumbashi bambote epi babone direction na yo belé donc na pesi bébé Myria Claudia Myria la princesse Claudia Myria donc na local na suka na bwena ota local te yo bambote belé malgré tout na matanga wana na oloba une mission nsima po tozana na justice donc sala pe mission ya justice na biso ndenge justice na biso ezotambusa biso mabe na lelepa ya bino moko bakonzi bomekana toyokanga donc merci beaucoup na Chantal Lokale ndenge aki kozwanga en tout cas bafanatique nayebi ke bozolukanga vraiment na kati ya scène nakati ya kira na bino yeyo na zap na kati ya chaîne na kati ya scène mais nazo na suspension bakonzi ntango bakwesi il faut koyoka donc naza na suspension malembe esila kaka bango bayebi ndenge bapiminga ndenge bakolongola yango. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle Champion Lokale. Maboko ya Nzambe na komi na suka ya émission. Na kokoma na suka boye te soki na tomboli papier na ngai te malamu. Na tanga bakombo na liste na ngai. Je vais te boaker. Baba fois ça bon, je vais te boaker. Viens poster bakine mwana dalasa tongo. Ah, tel père, tel fille, Chanel bakine. Brina telonzoka. Mbo. Balobi boye. Mobali Nzambe. Nani Shadraki Ilombo. Papa mapango ya solo babi mutabunga na nzuzu na emoko. Ndeke. Botombe. Ah, yawe ngwana. Kaningi zalaka. Donc, to bika. Papa otibi.
mon colonel Baramoto motema ya mama Rit ya yango penza mon colonel Baramoto, sans oublier colonel Mayengele Edi Mbangi ya solo vraiment musala kitoko kuna kotoza donc motema ya mama Emma moto ya mbongo babombaka ete ta on lobi moto ya mbongo babombaka ete nakanisi mama ko bongo président Abdon etima donc président Abdon motetima papa motema malamu balobi muntu ya batu bana basakata tout na sima ya président Abdon etima donc toza wana ensemble babi grand frère propre ya vie prospère bakini kaka nitro baka Miriam Mulangi ya yango yo Miriam Mulangi tala bibi Miriam Mulangi bamo na bulemba mo na bi na bosa ni kombo na lobi boy joyeux te apana boka joyeux anniversaire na kino na boka vraiment Mimi Shungu ya na ngamoko Mimi Shungu yo yango to bosa na mité tous ensemble donc ndenge to baka Claudine Omoyi mutambongo babombaka ete babombaka ete mutambongo babombaka ete Claudine Omoyi mutambongo babombaka ete ndenge moko na bosa te ko ba mon petit frère propre Omono Raphaël mon petit frère propre Omono Raphaël mon lipasa to ka bilongi ndenge moko nike ndenge moko bataille ndenge moko donc tango moni omoni ngai Omono Raphaël yemba donc soki na boka na boki famille eyamba mobimba ngoso modo pa boze belé famille onyangunga mobimba angoso modo ndenge mona obi famille Longombe ya ebibino bien kolekanga famille Longombe ya bino yango wana vraiment mingi na lobi vraiment famille tokudi mobimba angoso modo na boki bino na boso nte ko bongo vraiment na combinaison ko bakina boki bureau technique ya mobimba modèle tite longi mokonzi nga ya tongo pe modete papi fala kasi Brinette Lonzoka Brinette Lonzoka tena boso ni koloba kolobo le kimbango pasteur Brondo Malika Berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele ma mère ya yango penza na boso était frère Tite ya yango frère Tite Chimene Kafuti na boso no pwani mwana ngola tango Chimene Kafuti mutambongo babomba kaete mwana ya zizidi ayaya na leli pe na lobike na bosa yoka na kombosa ma Fallon Omoyi ma fille unique Fallon Omoyi ma fille unique Diane Omoyi ma fille na tepe Rebecca Omoyi ma fille mi ya lokale koko ya papa la ya noko na bango mi ya lokale ya yango na komi na suka émission vraiment na bwaki ingénieur Didier Weljoye Yozike Benjamin Mosiboni Miranda Joseph Pepe na bosete ko babongo Charlie Lokolo Malembe Mafuta na bosani Alain Mujinga ya yango o réclamaki yango na mutu mwana ngola tongo Alain Mujinga Wing Christelle Wing ya nangola bazolela oboka biso en tout cas Christelle Wing en tout cas en grosso modo na combinaison ko bongo vraiment na bwaki nako kata boete bandeko soki na pesi anniversaire te oye salami kitoko ane kitoko moi kitoko epana ye la super maman Eveline Makola super maman na bango ya ane oyo ane na yo kitoko Panza Buka champion local azawana akobenga la reine Shakira misambonga kisi po bafuta bilo so Panza Eveline Makola joyeux anniversaire ipana yo anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Eveline joyeux anniversaire la Panza Buka Eveline Makola super maman Berlamini Kamba Motemaya ciao.